makambo esengeli nzamba salela yo. Tu es appelé d'être béni. Pour ça nzambe za o prospérer dans tous égards. Mais eloko zo freiner bénédiction na yo. Eza pour être aux anon na kati Égypte. Tu es dans le monde. Bien-aimé, Dieu ne peut pas bénir dans le péché. Nzamba koki ko se révéler na vie na yote tant que ozana na kati ya masumu, tant que ozana na kati ya mokili. Tu as reçu la promesse de Dieu. Tant oye pa na nzambe, nzamba yebi yo avant ta obotama. Ayebi ke fo bala, ayebi ke fo pambolama, ayebi ke fo bonga, ayebi ke fo réaliser makambo minene, ayebi ke na kati ya basa minene yo pe fo zala, na kati ya mibala minene yo pe fo zala, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Mais avant pambola yo, Dieu te demande cet après-midi de sortir. Ah, bisiko za loba na ngana bimi. Pour ça na yo eza omi kotisa na bonzambe o prier, mais ezali na falo moko azako kanga yo o sela nzambe malamu te. Falo wana koza la copine na yo, falo wana koza la copain na yo, falo wana koza la vie à drogue, falo wana koza la masumu, falo wana koza le kobo le kuta, yango neza ko pekisa yo o sela nzambe malamu te. Mais cet après-midi rababo sakaya ba prosaya nzambe ya telemi pe alobi na yo azako ordonné na molimo wana ya mabe etika yo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans votre émission Prière Yabalongi. Émission Oyo Toyebaka Kopusa na présence Nzambe. Émission Oyo Ememaka Yona Ngai liboso ya trône na Nzambe pona kotalisa Nzambe ba problème tozanango ba difficulté tozanango. Yende aza solution ya makambo nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingina lo bana motomoko na après-midi alelo ozolandanga de partout oyo zali. Elo na kosenga na yo par rapport ya prière. Ya après-midi alelo ezaki ozala concentré pe ozala na kondima. Car la foi c'est la base de tout. Ona kosenga na yo ezaka kondima. Zala na kondima pe situation na yo ekobongwana. Zala na kondima pe ya Nzambe a revisité yo. Zala na kondima oyo nyonso ozaki nango comme problème. O nyonso ozaki na vino comme maladie. O peut-être bato mokili ba décourager yo. Peut-être pe basali ya Nzambe ba décourager yo. O leka na maboko ya basali ya Nzambe ebele ozwa solution te. O leka na maboko ya basali ya Nzambe ebele ozwa ya note. O kende pa ba prophète, o kende pa ba apôtre, o kende pa ba pasteur ya ndenge na ndenge ba misusu kutu ba décevoir ba pesa yo déception ozala ki déci nanzela ba comportement ya bato misusu ezala bande kono eza na famille za ba camarades ba amis. Mais cet après-midi je te présente l'homme spécial, je te présente l'homme exceptionnel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yendaza capable ya kusala makambo nyonso na vie na yo. Toujours na cadre ya émission na biso prière ya balonge. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi ngana yo toko bondela. Alors comme d'habitude tokoyeba kofandisa prière na biso likolo ya liloba na Nzambe parce que la prière oyo esalemaka libanda liloba na Nzambe et a prière te. Okobondela okomona loboko na Nzambe te na vie na yo parce que prière ozosala ngo libanda ya liloba na Nzambe. Mais moto nyonso oyo asembolaka mongongo na ye, moto nyonso oyo atombolaka voix na ye na kati ya prière sur la parole de Dieu aza moto amonaka gloire ya Nzambe. Yango tozofandisa exhortation na biso na mokanda ya Exode chapitre 4 verset na yango 23. Exode chapitre 4 verset 23, nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit: je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Tolobi, Amen. Éternel Dieu, Nzamba Bolingo, Nzamba Mawa, je te dis merci pour cet moment. Et naye ko recommander moment oyo na maboko na yo éternel. Je te prie ya koyeba ko se manifester
l'après-midi à l'élo, à travers cette courte exhortation, à travers la prière de cet après-midi, Yahweh ke bato baye biote baye bayo. Ba bakena musika no bazongela yo, ba âme ezala sauver, pe ba vie à bato et kangolama. Au nom de Jésus, je veux ton onction et ta grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avant naye kota na message nanga ya après-midi à l'élo, na lingi na yebisa moto moko boyaza kolandanga en ce net moment comme d'habitude. Et loko na lingi na yebisa bino ezanine. Bien-aimé dans le Seigneur, makambu na nzambe ezalaka na lolenge nango nde basalelaka yango. Eza na kati ya batu misusu, eza na kategorie ya batu o balukaka ko imiter batu. Eza na kategorie ya batu misusu o balukaka ko sala makambu lokola batu. Eza na kategorie ya batu misusu oyo bayebaka ko vivre selon modèle ya batu misusu bako bikela. Mais pour nous biso bana na nzambe tozali na lolenge na biso ya komona makambo. Nous avons notre manière de voir les choses. Lozana lolenge na biso ya kotambola. Tozana lolenge na biso ya kobikela. Nous avons notre mode de vie. Et notre mode de vie, c'est dans la parole de Dieu. Ce que sengeli o imite mutu, imite nde liloba na nzambe. Ce que lingi o se référer na eloko moko po na récite ta vie na yo, je te prie et je te demande, mon frère, ma sœur, réfère-toi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh bien-aimé, lolenge bato bako tambola, lolenge bato basala ramakambo, mode de vie à bato ya mokili, biso tokoki ko emprunter yango te. Pour te biso tosali na mode de vie na biso, biso tosali na lolenge na biso ya kosala makambo. Voilà pourquoi biso bana na nzambe eloko nyonso tokoko sala na vie na biso. Et Seigneur to se référer na parole ya nzambe. Eloko nyonso tokoki ko sala na vie na biso. Et Seigneur to se référer na parole. Comment? Et Seigneur to yeba acte o naza ko poser. Ezali na moto moko bonakata Bible apoza kiango suka na yeza kinini. Lorsque bana Israël batika kinzambe bakendaki kongumba melabikeko suka na bango ezala kinini. Voilà pourquoi sengeli vi na biso to se référaka na parole. Yango naza ko profiter ko exhorter moto moko kolanda ngai. Yo za mona na nzambe et sengeli omi pesa na liloba na nzambe. O lingaka liloba na nzambe. O pratikaka yango parce que yango nde ezali récite ya vie na yo. Nzamba zoloba na Josué. Alobi na Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour te yango nde ezali succès na vie na yo, succès na ba entreprise na yo. Voilà bien aimé, Bible zotalisa biso lokola na lobi modèle na biso, exemple na biso à suivre, c'est la parole de Dieu. Et bon exemple na biso ya solo modèle na biso eza bana ya Israël. Biso na bana Israël tozali bota moko liboso na nzambe. Tozalaki différent lorsque Jésus a kufaki te. Mais lorsque Jésus aye, Jésus azali elembo oyo emema réconciliation entre nous et Dieu le Père. Voilà pourquoi na liwape lycée kwa ya Yesu il nanzela ya croix ba juif bazalaka lisusu te, ba grec bazalaka lisusu te, nzambe asala biso libota moko. Mais différence ezali ete biso na bana Israël, bitumba ya bana Israël ezaki plus que bitumba moko physique. Mais biso Israël ya lelo, bitumba na biso eza spirituel. Voilà la différence. Mais devant Dieu, nzamba sala biso un seul peuple. Bible eza koloba na biso na kati ya Exode chapitre 4 verset 23. La Bible nous dit eza ko betela biso lisolo ya bana Israël. Bana Israël bazali batunini. Bana ya Israël bazali peuple élu de Dieu. Bazali peuple élu de Dieu. Nzambe tango ayaka, Yesu ayaka nde pona bango. Sali e wuta nde pona bango. Biso ba nation misusu tozalaka na nzambe te. Toyebaka pe nzambe te. Toyebaka pe ndenge azate.
tozalaka na ba culte te, mais bango nde bazalaki na ba culte, bango nde bazalaki na ba adoration, bango nde bazalaki na nzambe, biso tozalaki na nzambe te. Bazali peuple oyo nzambe apona, peuple oyo nzambe ayebaki kolinga kotambola na bango. Auparavant, nzambe abandaki koyeba kosalela bato d'une manière individuelle, d'une manière personnelle, mais ekomaki na niveau moko, ekomaki na temps moko, nzambe na trône amilobelaki ete cette fois-ci nalingi te nasalela bato d'une manière individuelle, mais nalingi nazala na peuple oyanga. C'est pour cela nzambe aponaki Israël. Yango na lobi Israël bazalaki peuple élu de Dieu, bazalaki peuple oyo bazwaki promesse epai ya nzambe. Et promesse yango ezalaki nini? Ezalaki promesse ya koyeba ko hériter terre promise ya Kana. Mais avant bayeba ko vivre accomplissement ya Kana, ezalaki na marche oyo basalaki. Bazalaki ba boumbu ndenge promesse nzambe lobamaki, basalaki 430 ans na se ya boumbu ya bana ya Égypte, na se ya boumbu ya Pharaon. Mais bien aimé, tant na bango ya kokoka ebelemaki, nzambe ayebi kotelemisa Moïse pour utiliser Moïse, en fait que ce dernier ayeba komema bana Israël ba vivre accomplissement ya promesse na vie na bango. Lorsque Moïse aye, nzambe ayebisi Mose, alobi nazotinda yo na Égypte, nazotinda yo pa ya Pharaon, tango kokoma pa ya Pharaon, yebisa Pharaon ete Éternel Dieu m'a envoyé. Alobi na yo libérer libota na ngai po ba kende kosalela ngai. Oh bien aimé, j'ai vite compris eloko moko. Pour bana, pour mutu, pour Israël, basalela nzambe, servir Dieu était lié à la sortie. Lorsque nzambe ayebisi Moïse na version toti kotanga, Moïse aki koyebisa Pharaon, ayebisi Pharaon lobi na ye, Pharaon tika libota ya nzambe, nzamba lobi na ye bisayo, tika libota na ye po ba kende kosalela ye. Oh, c'est que bana ya Israël pendant que bazaki na kati Égypte, babande osela nzambe te. Alors nzambe lokola peuple wana ezaki peuple na ye oyo apona, peuple oyo bazwaki promesse esengelaki basalela nzambe po te moto nyonso oyo ayambaka Yesu na vie na ye, Yesu abengaki mbamo na musala na ye. Lokola bana Israël bazalaki peuple ya nzambe, esengelaki babanda kosalela nzambe, babanda kosalela mokeli na bango, babanda kosalela nkolo na bango. Yango moni ete avant babanda mosala esengaki bango babima na kati Égypte. Voilà pourquoi nzamba alobi na bango, alobi na Pharaon, Pharaon, laisse aller mon peuple. En fait que ce dernier babanda kosalela nga. Par là je veux compris que servir Dieu est lié à la sortie. Tant que motona nous abimité, moyen personnel en nzambe zate. Nazolobela lelo exhortation lelo na lolenge mibale. Nazolobela exhortation lelo sur le plan spirituel. Nazolobela pe exhortation lelo sur le plan ya vie courante. Mais nazobana non na vie spirituelle, car Job alobi nanga était en réalité à l'homme sur l'esprit. C'est le souffle du Dieu vivant. Nabandi non aspect spirituel. Oh, bien aimé, kosale la nzambe ya bana Israël, ezaki lié na kobima. Oh, bana Israël bazalaki esclave, bazalaki baumbu ya Égypte, bazalaki baumbu, bazalaki nase ya loi ya esclavagisme ya Égypte. Oh bien aimé, bapesaki bango ba corvée, bapesaki bango ba misala ya makasi. Mais nzambe akomaki na posa bango lokola basali bota na ye basalela ye. Mais avant bakota na service ya nzambe, avant baba na mosala ya nzambe, nzamba lingaki nano premièrement abimisa bango na se ya esclavagisme. Oh bien aimé, ceux qui osa esclave, moyo c'est la nzambe zate. Avant osa la nzambe, il faut obima na loi ya esclavagisme. Il faut obima na kati ya boumbu pour ça la nzambe bien. Et belé ya batu lelo, basa la nzambe basa na se ya esclavagisme. Et belé ya batu lelo, basa la nzambe mais basa na se ya loi ya esclavagisme. Voilà pourquoi to basa la nzambe bakoyaka. Voilà pourquoi to basa la nzambe ba dega ilanda bango. Voilà pourquoi to basa la nzambe bazali bandimi oyo bakoyaka lelo batemi lobi, bakoyi lelo batemi lobi, ba pengu lelo bazongeli lobi, ba pengu lelo bazongeli lobi. Et ça na batu misu kuku ba pengu ka ba pengu libela.
pourquoi baya et pas ya Christ mais bazala délivré te, baya et pas ya Christ mais bazana se esclavagisme, baya et pas ya Christ mayele na bango mitema na bango ba penser na bango ezaki tourner na Canada mais ezaki tourner na Égypte. Voilà pourquoi le lot ba Christ ebele ba resirate, voilà pourquoi le lot ba Christ ebele ba kenda liboso te, voilà pourquoi le lot ba sala nzambe belé abimi na protocole na ye, abimi na mwasi assistant na ye, mais aza marié nyonso na pourquoi parce que vie na ye eza non na se ya boumbu, vie na ye azo sala nzambe mais na esprit na motema ya kozala esclave. Mais Bible nanga lokolo za na monoko ya koloba, Bible nanga lobi nanga que l'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Ah, j'ai vite compris. Moto akoki kosala nzambe te soki azali esclave. Esclavagisme on a zolobela c'est sur le plan spirituel. Oza chrétien mais oza esclave ya nzoto na yo. Voilà pourquoi à chaque fois que tu as vie de prière à ma casse, vu nzoto na yo ebendaka yo. Osa chrétien, osa serviteur de Dieu, mais osa esclave ya masumo. Voilà pourquoi zobika ba progrès na vie na yo. Voilà pourquoi zobika ba progrès na vie chrétienne na yo. Pourquoi? Tango motaza esclave, azali donc ezana makambo oyo ekozalela ye imposé. Donc ceux qui osa esclave, ezana ba misala musu ba ko pesa yo. Bible zo pesa lumière bien-aimé. Bible lobi na ngai, lorsque bana Israël bazaki na kati Égypte, bana Égypte babane ko pesa bango ba corvée, babando pesa bango misala ya makasi, misala oyo pona bana Israël eza indésirable, balinga ki yango te, babane ko sepela nango te, mais lokola bazabe esclave bazalaki kaka obligé ya kozala soumise na misala bazo pesa bango. Bien-aimé, tant que tu es esclave de ton corps, tant que tu es esclave du péché, oh bien-aimé, oh mata, oh kita, oh zalakaka, oh kozalakaka obligé ya ko se soumettre na lisumo, oh kozalakaka obligé ya ko se soumettre na masumu na mabe. Oh bien-aimé, oyebi pourquoi oyo olobaka ke nakoki kosala mikolo belé na kosaka te. Mais et quoi arriver quand un jour moi on a surtout qui déjà na kosi, tu es esclave. On a koki kobo ya nanga kosala nyonso, mais ekobo na koka kotika yangote, tu es esclave. Apôtre Paul alobi nanga bisika zali qu'il soit béni, l'homme de Dieu, qu'il soit béni. Apôtre Paul alobi nangai, alobi mabeo na boyi kosala, yangone na salaka. Mais bolamo na lingi kosala na koka kosala ngote. Pourquoi? Lorsque motaza ko vivre na kati ya nzoto, bien-aimé, motaza ko vivre na nzoto eza na loi moko oyo etiami na kati ya nzoto. Eloko nyonso ya mokili ezalaka na loi nango po eloko netambola malamu. Alors nzoto pe eza na loi na yango. Lorsque solinga otambola spirituellement fort, nzoto pe so mema ba désir na ye ya nzoto. Lorsque lingo sala malamu, nzoto so yebiso ko sala malamu te. Lorsque lingo prier, nzoto so yebisa yo lala. Lorsque lingo kende église, nzoto so taliso boîte de nuit na pourquoi. Lorsque lingo ke ko luka nzambe, nzoto so talisa yo ke oh, il fait ezali na pourquoi. E ko yinda mabe, ba ko bengisa musicien songolo, ba ko bengisa musicien pakala. Na prier pour na prier ka so na zongi. Donc nzoto ndenga zawana, lokola azana loi na ye charnel, akoyeba ko imposer yo yango. Ba loi ya ba imposition ya nzoto ezanini. To ba imposition ya loi de la chair ezanini. Eza ekobo. Eza lokuta. Eza masumu. Mais lorsque olongi, lorsque obimi, le problème est ça qu'obima, exode veut dire simplement sorti. Le problème est ça qu'obima, lorsque obimi n'a pas sentiment charnel, lorsque obimi n'a si esclavagisme ya ekobo, lorsque obimi n'a si esclavagisme ya lokuta, lorsque obimi n'a si esclavagisme ya kokosa ya kindumba ya masanga, c'est alors que bakobenga yo serviteur de Dieu. Ata yo moko mi pesa kombo apôtre, pendant que osana se ya loi ou esclavagisme, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas serviteur de Dieu. Atomi bengi chrétien, mais osana se ya boumbu ya mokili osa chrétien te. Ah
awa Égypte une exhortation nanga na bimisango comme monde. Pourquoi na bengi Égypte ezalo kwa mokili? Parce que lorsque Nzamba tindaki Moïse a commis liboso ya Pharaon. Alobi na Pharaon, Nzambe éternellement envoyé. Alobi laisse aller mon peuple. Pharaon zori razo répondre Moïse alobi qui est l'Éternel pour que j'ai obéi à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel. Or, monde, Égypte, ezaki pays moro bobazaki na connaissance ya véritable Dieu. Voilà pourquoi na bengi bango monde. Monde ezali esika oyo bato baza ignorant na oya kela bango. Na kati Égypte babande ko sambe na banzambe belé. Na kati Égypte ezaki na banzambe ya soleil, ezaki na banzambe ya boye, banzambe belé. Mais le véritable Dieu, bazali na connaissance na yete. Yango na bengi bango monde. Alors bana ya Israël, tant que bazaki na kati Égypte, ko servir Nzambe elingaki esalema te. Oyebi contexte que ba culte banda ye banda na nzela ya bana Israël. Mais e banda wapi? Lorsque babimi Égypte. Oyebi contexte que ba adoration ba louange banda e banda tetongo bana Israël bazaki en Égypte, mais banda lorsque babimi en Égypte na kati ya désert. Oh bien aimé plan ya koyeba kotongela Nzambe mongombo babengi na lingana na lopoto babengi arche de l'alliance e banda tetongo bana Israël bazaki en Égypte. Nzamba kokaki ko permettre babiloko nyonso oyo te e comme la bana Israël na kati Égypte poani po bazali ba umbo mais babiloko Nzamba permettre kango e koma lorsque Israël et bimaki na boumbu ya Égypte. Bien aimé ezali na makambo oyo yo esengelo vivre. Wana na saki na sur le plan spirituel. Mais na kesiko sur le plan ya vie courante. Ezala makambo esengeli Nzamba salela yo. Tu es appelé d'être béni. Pour ça Nzamba za o prospérer dans tous égards. Mais eloko zo freiner bénédiction na yo. Eza poete ozana na kati Égypte. Tu es dans le monde. Bien aimé Dieu ne peut pas bénir dans le péché. Tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu dans le péché. Tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu na katia monde. Pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la bénédiction de Dieu, il faut sortir. Sortir dans le monde. Sortir dans la vie du péché. C'est alors que tu vivras la gloire de Dieu. Oh bien aimé bana Israël, Nzamba banaki ko akomaki ko se manifester na vie na bango lorsque babimaki. Lorsque babiminde ba culte bandi. Lorsque babiminde ba sur révélation ba culte, révélation ba louange, révélation ya Nzambe na bango. Oh bien-aimé, Dieu ne peut pas se révéler en toi tant que tu es dans cette vie-là. Nzamba koki ko se révéler na vie na yote tant que ozana na kati ya masumu, tant que ozana na kati ya mokili. Tu as reçu la promesse de Dieu. Tant oye pa na Nzambe, Nzamba yebi yo avant ta obotama. Ayebi ke fo bala. Ayebi qu'il faut pambolama, ayebi qu'il faut bonga, ayebi qu'il faut réaliser ma kamwa minene, ayebi que nakata basa minene yope fozala, nakata mibala minene yope fozala, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Mais avant pambola yo, Dieu te demande cet après-midi de sortir. Ah bisiko za loba nanga na bimi, ah na yoki ote loba nanga su na bimi, bien aimé obenga mieux bima. Soki obimite okangami ka en Égypte yeba ke lipambola Nzambe za la partage na yote beneme ndima na yebiso ba vérité parce que ba vérité nazo yebisa yo cela est lié ta bénédiction na yebi kezo soit na yebi kezo sans la passe mais il faut ka na yebiso ngo parce que c'est la vérité pour ça na ngai pour ça Nzambe za yo pambolama. Oh bien aimé tango obandaki ko vivre makamwa malamu ezana batu misusu pe ezali na batu misusu pe babengama bazala ezana ba falo musu pembeni na yo ba égyptien musu baza pembeni na yo depuis obala mwasi wana makambo nezaki likolo mais ekita na se eloko nini esali ete makambo ezaki likolo ekita na se il faut se demander, il faut se poser des questions. Nana bande revivre malamu. Mais pour nani vie na beba, il faut se poser des questions. Makambo ezokuta na yo lelo, bien aimé. Bando kikutu te mais yo moko ndoza porte d'entrée ya ba malheur na vie na yo. Yo moko ndoza porte d'entrée ya ba passe na vie na yo. Oh bien aimé, pourquoi? Parce que olinga ki ozonga en Égypte.
Or, lorsque vous êtes en Égypte, on vivre makambo sikate, mais on vivre quand pas au bando, on vivre kalawana, no revizongelango. On kosongela ba corvée. Voilà pourquoi le lot au comment souffrir. Voilà pourquoi le lot au comment forcer makambo. Voilà pourquoi le lot comment coller la lela. Pourquoi? Parce que aux en Égypte, nzamba zo zelo na Cana, nzamba zo zelo ko na déserté. Parcours na yo na Nzambe, ça va ça la 3 journées à marche. Après 3 journées à marche, bo chute na Cana. Donc Nzamba c'est la pointe de chute de bino na Cana. Mais le lot souk en Égypte. Mais Nzamba c'est en Égypte, t'es mon frère, ma soeur. Le lot bima Égypte mon comme na désert, mais au souk na désert. Mais Nzamba bando c'est na désert. Nzamba c'est na Cana, là où coule le lait et le miel. Non simba kuna te parce que le lot na lobela bongo te, mais na zo lobela bino sur la sortie. Il faut bima. Kobima na yo zato suka na nzela. Tu n'es pas appelé à kosuka na nzela. Obengama okoma na suka. Tango zo pota bambangu na yo, ozo pota bambangu pozwa couronne na gloire. Bazwa la couronne na gloire lorsque mota komi na suka ya combat, akomi na suka ya course na ye. Pe suka ya course na yo c'est le Cana. Bien-aimé bima. Bima. Et lorsque kobima et loko nyonso eza posa motema na yo et kozala partage na yo bien aimé au forcete au forcete au kosenga na bo PTP epesa melio eza makamsu moyo vivre ngo eza te posa na se ya boumbo soko bimi na se ya boumbo ndeko vivre makambo ndenge sengeli lelo moyo o bima eza te na ba famille na biso bato eza na ba famille ya bato belé eza na bato basa ba esclave ba famille bato belé basa ba esclave ba famille moyen au progresser na vie na yo ezate ezala aux en Afrique ezala aux en Europe mais aux mona kaka na yo moto en Europe na yu bato baza na Afrique bo vivre ka vie moko différence ezaka que pour yo zali na continent mosusu pe bango baza na continent mosusu mais ba paso baza komona yo poso komona ngo malade yo sobela koko no akufaka nango papa na akufaka nango ndeko na akufaka na solo bela siko sur le plan ya vie courante ndeko na akufaka nango malade ne bomaki ya na bino liboso e bomi ya mibale e bomi ya misatu yo za 4e 5e 6e 7e malade ne so se répercuter sur le colonne yo mais ce n'est pas normal il faut yo otelema pourquoi il sa loi wana ya boumbu oye comme ça bino baumbu ya malade oye comme ça bino baumbu ya bobola et comme ça bino baumbu oye bien ça na basio mususu na ba pays mususu ba yebi pauvreté te mais yo ozali na ba pays na où tu vis la pauvreté ozolia ozomela c'est bien mais o réaliser ni na vie na yo est-ce que obenga makaka olia omela eza na makambo sengeli o réaliser na vie na yo ozokoka ko réaliser ngote pourquoi parce que tu es esclave. Tu es esclave mon frère ma soeur. Nzamba lobi poba na Israël basalelanga babima babima ezana falo moko azo retenir au peuple nanga po basalelanga te o bien aimé na vie na yo pe ezana loko eza ko retenir yo au sel Nzambe te pour ça na yo eza au sel Nzambe pour ça na yo eza au vivre liberté pour ça na yo eza au mikotisa na bon Nzambe au prier mais ezali na falo moko aza ko kanga yo au sel Nzambe malamu te falo wana ko za la copine na yo falo wana ko za la copain na yo falo wana ko za la vie à drogue falo wana ko za la akoko za la masumu falo ne ko za le kobo lokuta yango neza ko pekisa yo au sel Nzambe malamu te mais cet après-midi rababo sakaya ba prosaya Nzambe a telemi pe alobi na yo azako ordonné na molimo wana ya mabe etika yo e libéré yo obima na boumbu loba na ngai bima loba lisusu bima yambala misatu bima obima na boumbu po salela Nzambe na liberté nyonso okoma ko salela Nzambe avec ba culpabilité au côté de la présence Nzambe au bon de la boy au bandi prière mais bolembo la chote mais culpabilité. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Je sens la présence de Dieu. Il y a des gens comme ça où ils vivent situation oyo. Bien aimé, tu vois pourquoi vous êtes esclave ya nzoto na yo. Tu vois pourquoi vous êtes esclave ya masumu. Tu vois pi. Depuis au banda ko sala eloko yo sala rawana. Bambuma nini yo buka. Et memela yo nini. O gagna nini. Bien aimé, olingo perdre vie na yo ya malamu à cause ya bisengo ya te ya mike.
bisengo ya mokili ekosila kaka ekasi oya yo ekosila jamais uzali libanga nanga o makasi nanga o elonga nanga golo Yesu nasimbi kaka yo mosantu na lola ponga na yebi un jour ekosimba kaka makambo ekosimba kaka po yo soki obimi na bisengo ya mokili makambo ekosimba kaka soki obimi na kati ya loi wana bien-aimé. Je sais que tu es jeune, je sais que tu es jeune ozolanda ngai nayebi ke ozali papa oza mama bien-aimé ti wapi ozali esclave eloko nyonso ezalaka na ebandeli nango ezalaka mpe na suka na yango bien-aimé. Eloko nyonso eza na ebandeli nango eza na suka na yango eza na mabe oyo banda wana me suka nango mpe ezali me sukisa yango ezosenga makambo ebele te soki oyo ndenge kaka oyoki liloba oyo. Prends la décision ya kobima na boumbu, prends la décision ya koloba ke kobanda lelo na pesi vi na nga na maboko ya Nzambe. Lelo tosala prière d'autorité na suka, mais avant tosala prière d'autorité na posa koyambisa bato Yesu. Il faut yamba Yesu na vie na yo. Bien-aimé, tu vois pour continuer, vie et zo dépendent de la décision ya mutu. Et la vie c'est un problème de choix. Il faut qu'on se décide que eloko oyo na sali yango petro na vie na nga cette fois-ci na tiki yango pour na tambola na Yesu. Vie ya malamu za Yesu. Ozwi décision que vie ya basi na tiki yango, ya kindumba na tiki yango, ya mibali na tiki yango, ya loyenge na tiki yango. Je prends la décision ya kotambola na Christ azala kolope mobikisi nanga ya kopesa masumu nanga mokongo pe ya kotala bomo ya malamu oyo komemanga na Kana. Et le Kana c'est le paradis. Kana eza lola là où le lait et le miel ya solo solo etangaka. Oh bien-aimé, bipa yozali, bien-aimé, na ligi to bonde la Nzambe. Na ligi to bonde la Nzambe, bien sûr, na ko bonde la pona bato baza malade, parce que je crois au miracle, surtout à la guérison miracle. Et ça na bato ebele bande ko ebele Nzamba pambola bino. Baza ko témoigner makambo Nzamba zo salela bango. Et ça na bato, ça na maman moko asa na musika. À vivre guérison miracle na vie na ye ke na musika alande mission atandaki koyoka pasi na lokolo mais à vivre guérison miracle bazo témoigner Nzambe makambo na ye pe belé efongwame. Moi je crois kande nazo bondela na yo boye si tu crois okobenga po témoigner ke na landaki kaka na nzela ya télé mais na moni miracle Nzamba bikisinga na bana ko bela Nzamba bikisinga na zana problème mo bon Nzamba pesinga solution. Je crois à cela mais pour vivre le beau Nzambe je te presse la vérité sors bima na nous na ye awate pona ye bako ko chérir binote na malobate na ye awate pona flatter binote. Je n'ai pas reçu un ministère de flatterie mais na ye na te bino la vérité car c'est la vérité qui amène à la vie. Bima olingo bika na maladie osanango sors d'abord. Olingo bika na problème osanango bima nanu. Dieu ne peut pas te visiter dans le péché. Dieu ne visite pas dans les ténèbres. Il ne visite pas dans le péché. Il te demande cet après-midi de sortir. Il veut que vivre exode na vie na yo. Obima na Égypte. Obima bisika kombo na yeza honorete. Obima bisika kombo na ye eza honorete. Obima bisika bazonguma melabikeko. Obima na vie ya mabe. Pe oyamba yelo kwa nkolo pe mobikisi na yo. Yo posa na 3 journées de marche na yo. Moto nyonso oyo ayamba Jésus. Moto nyonso abinga mona na Nzambe. Aza na Égypte na ye. Aza na désert na ye. Pe aza na Kana na ye. Mais pour muto comme na Kana, il faut bima en Égypte. Tant beaucoup na désert, il faut que tu s'appelle mer rouge. Au cas de Jourdain, beaucoup en Égypte et beaucoup en désert. Après des il faut mutunyo soit moi na Nzambe nyonso azape na 3 journées de marche na Égypte ezanine désert ezanine Jourdain ezanine mer rouge ezanine 3 journées en marche ezanine Kana ezanine à suivre. Mais le long non c'est simplement obima et lorsque kobima Nzamba ko se révéler na yo ako se révéler na yo oko vivre ye na ba si na ba produit pe na ba miracle miko sikoyo miracle zipami ba prodige zipami
basini ya nzambe zipami moyen o vivre likondia moto ezate moyen o vivre lipata na ye ezotambusa yo ezate parce que tu es d'abord lorsque okobima na kati Égypte nzambe ako se révéler na yo comment na nzambe po nzamba se révéler na moto et a problème te esengeli na yo obima cela est conditionné sort peut obenga ma servante peut serviteur à Dieu sort pe nzamba ko sa nini a revisiter yo bisiko zali na lingi to bondela nzambe nalingi to bondela nzambe oyamba nzambe. Oh bien-aimé, je sens sa présence cet après-midi. Oh brosaka yaba bro. E brosoto lobo sayama. Treke sete lebo soto yobosa. Brasaka yama bosaka. E mabe na boyi ko sala. Yamone nazali ko sala. Bolamu na lingi ko sala solo na ko kite bisiko zali sala penda banda kotala vie na yo malamu bisika nini okoyaki bisika no sepesa ki nzambe te na sima lo yembo yo ozo yamba nzambe na vie na yo mabe na boyi ko sala yango nde nazali ko sale bolamu na lingi ko sala solo na ko kite o Yesu sunga bana na yo o Yesu o nzambe ya lobi ko nanga yango na sengi na yo golo Yesu yaga kusunganga oh pwete satana oyo nzambe abangaka motote abangaka bobele gombo oyo yanguya ya Yesu Kristo oh kolo Yesu yonde nzambe ya lobiko nanga ye ya lobiko nanga yango na sengi na yo la basakaya oh nzambe yaga kosunga ngai bien-aimé nalingi bisike zwami yo loba na sima nanga loba kolo Yesu hallelujah loba lisusu kolo Yesu loba na ye pa na yo na ye ba ki oteli boso po nazalaki na Égypte na banda ko yeba yo te po nazalaki esclave ya nzoto na ngai esclave ya makambo mokili esclave ya baposa ya nzoto mais cet après-midi na ye ko yamba yo pe na zwi décision ya ko bima nandimi yo loba makasi nandimi yo ozala nkolo pe mobikisi ya bomoi na ngai tango nazalaki na Égypte falo nde abandaki kokamba ngai awa nazwi décision ya kobima yo nde kamba ngai yo nde tambwisa ngai au nom de Jésus amen. Voilà bien aimé tozokota na kata prière nalingi sikoyo osala prière d'autorité nalingi osala prière d'autorité bien aimé ozobanda kotala loi nini ya bowumbu ekonzaki vina yo ozaki esclave na domaine nini peut-être oza esclave obotaka te oza stérile peut-être oza esclave oza chômeur peut-être oza esclave makambo ebeba satana akotisa complication na foyer na yo makambo zo simba lisusu te wana se esclavagisme ozaki esclave to musu ya masumu ozaki esclave ya makambo ebele yango zo tanga esclavagisme wana na kombo ozozwa ozobeta maboko ozobengana aloba na sima na aloba kolo Yesu loba lisusu kolo Yesu na après-midi ya lelo nazokende kotelemela bowumbu nyonso na vie na ngai bowumbu nyonso na libota na ngai bowumbu nyonso na bafaire na ngai bowumbu nyonso na baprojet na ngai bowumbu nyonso na vie na ngai bowumbu nyonso na bomo ya mwasi na ngai bowumbu nyonso na bomo ya mobali na ngai bowumbu nyonso na bomo ya bana na ngai loba lelo loba
lisusu lelo ekweya bengana yango na kombo na Yesu to bandi ko bondela alleluya. Oh rabasaka ya baba e broso tolobo shandalaba e rabasetelebo saya e rokobo saka ya mama e rekebe setelebo saya e rokobo saka e rakabo se e rokobo saka e rabababababa e broso toyo mama na kombo na Yesu nyose baneko konza fina yo nyose komisa boumbu okoma boumbu ya maladie okoma boumbu ya problème okoma boumbu ya malédiction famille na lobi ko banda lelo bima katina yango bima katina yango bima katina yango. Je dis sors, je dis sors, je dis sors, que l'ombre de la mort quitte ta vie au nom de Jésus, que le péché quitte ta vie au nom de Jésus. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom de Jésus. Maintenant je vais prier pour na bato nyonso po bazako bela ozobela zana kondima simba place oyo ozobela uraba sakaya babose uraba santara bashinda rababe yo nazobondela pona moto nyonso azobela ozobela simba place oyo bandai ko bela na loboko ya mobali nazo ordonné na puissance nyonso ya malade oyo ekomisa mon frère ma sœur esclave ya malade oyo ekomisa papa mama o aza kolandanga esclave ya malade naza ko ordonné na bokonzi ya kombo na Yesu que maladie wana est libéré cet corps et libérer ce corps et libérer ce corps et libérer ce corps in the name of Jesus Christ. Oh rababosaka yo maladi oyo oumeli na nzoto oyo nazo yebisa yo nzoto oyo ezali caverne na yote nzoto oyo ezali temple na yote ezali ndaku na yote eza pharmacie te eza hôpital te kaka ndenge ozoyoka ngai fongola matoi alebima na nzoto ya mama oyo fongola matoi ale libérer santé ya papa oyo fongola matoi sors na bomo ya ndeko mobali oyo sors na bomo ya ndeko mwasi oyo ale reçois la guérison reçois la libération reçois la délivrance cause la sous esclave ya maladie te na lobi ko banda lelo za esclave soit maladie te reçois cela reçois cela reçois cela reçois cela reçois cela reçois cela sois délivré sois libre sois guéri reçois cela in the name of Jesus Christ. Je prie pour tous ceux qui sont possédés na milimo ya mabe milimo ya impudicité milimo ya kindumba esprit ya masumo. Tu pries mais tu vis dans le péché. Tu es chrétien mais tu vis dans le désordre. Nazo prier pour nayo. Ils ont déjà possession. Car la Bible me dit l'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Je vais prier pour toi. Na décision tu kozwa. Naza ko engager nzambe. Molimo nyonso impire. O ezali ko troubler vie na yo. Esprit nyonso impire. O ezali ko bundisa bomo na yo. Ezotindi ko toujours na mabe. Ezotindi ko na masumo. Ezotindi ko na kolangwa. Ezotindi ko na kindumba na ekobo okozwa décision mo se retrouver ko ina kati na yango. Ko banda lelo. Na so donner na esprit wana. Et libérer bomo na yo. 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 Et sois concentré. Et libérer bomo na yo. 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 Que cela quitte ta vie. Que cela quitte ton corps. Que cela quitte ta vie. Que cela quitte ton corps. Que cela quitte ta vie. Au nom de Jésus. Sois délivré. Au nom de Jésus. Motonyo soit un problème. Na ordonné. Problème wana ebon wana solution. Au nom puissant de Jésus. Nzambe oyo a résoudra ba problème nyonso. Alobi na biso to ya liboso na ye. Ye moto azan nzambe ya makoki nyonso to mema mikumba père opesa biso répond. Nzamba na peso répond. A changer problème na yo et comme solution. Ozala chrétien pe chrétienne ya solo pour vivre gloire ya nzambe na vie na yo. Na kombo na Yesu. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que vous betela Yesu maboko makasi na milolo? Aïe 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 aïe. Est-ce que vous betela Yesu ya kangolio? Yesu apeso bomo ya maram. Yesu apeso bomo ya sika. Est-ce que bongi na milolo pe maboko no ya malamu tendeko? Betele maboko pe milolo ya bien, milolo ya bien, milolo ya bien. Tolobi, amen. C'était votre humble serviteur,
Bienvenue Biano Mukwaya, fils de VKM. Église Nabisoza Christ Sauve. Tous en avenue Kalingo numéro 6 na Yolo Ezo. Nazo beng sabande ko nyonso. Oza na problème. Ya ko prier na biso longo. Oza na église te. Ya ko région de biso. Nzambo to salela. Nzambo to kabela bolenge. Ozanga te ko pambola yo. Ozanga te ko salela yo. Toza wana to priaka. Ministère to zueza ministère ya mabo, ya parole pe ya prière. Vie na biso za vie ya liloba pe ya prière. Lorsque tu viens, on te prêche. Au bongwani to kotisu na mozindo molimo na mabondeli. C'est ça notre mission. Nzamba pambola yo. Oza na problème. Benga biso na numéro oyo est affiché likolo ya barlekan. O benginga okozwanga. Oza na posa toli orientation. Benga biso to kobondela nzambe. Nzamba lola, je dis bien, eza Yesu ndako orienté yo. Bandeko bako benga bazo ba orientation. Nanzila ya Yesu pe ya molimo mo santo. Yo poza na même problème, oza na même cas, benga biso. Penzamba lola, ako yeba ko orienté yo, pe ko sunga bon moina yo. Pe toza wana ko sunga kabino na mabondeli pe ko talisa bino nzela ya Yesu pe nzela ya losambo. Pona lelo nzamba pambola bino. Nzamba pambola frère Arnold Kamande na caméra. Nzamba pambola Ndeko Alvin Beya, mon compagnon d'élite, mon compagnon de service. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu Bipa Yozali. Penzamba pambola la voix céleste Mobimba. Tous à la toujours connecté. Nakata prière oyo. Prière Yabalongi avec l'homme de Dieu. Bienvenue Biyano Mukwaya, fils de VKM. Pour cet après-midi, que la rosée du ciel et la graisse de la terre soient les partages de tout chacun. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.